Osali consultation échec, osali union salité échec, mais tika mboka bato mutuna yo ezokoka kosupporte poids ya Congo te papa koyoka soni te kende na kimio tika biso parce que seni ezali laboratoire ya mboka bato bakokende élection za peuple bato bakokende urne za peuple comment mese tino bakobanda koimposer population oyo akokende kovote ya banda non tolobi tokozala na seni bino badepute oyo biso tovote bino sambula nde mbula ezanga bo boyebisa biso vérité eloko nini Rwanda azoya kotonga epai na biso na intérêt nini tokopesa ye nini tilo moto obeteli yo maboko yo lokolo oza ndoki okende kosinye babomaka biso yo mpe okokufa tilombo biso ntake bamama yo tozobimisa yo omelaka lebelo oyo tozolakela yo butu moi yo olingaka bamama te ozalaka na susi ya bamama te bazokata bamama mabele basexe na Ituri bazokata bato bakingo bango loko bazoboya avantage ya peuple biso mpo avantage ya Chilombo toboya yango toboya avantage ya Chilombo kabima na Chilombo bakende mboka yango wana na Rwanda bakevanda. Papa tokofanya na mvula te ndenge nini pasi oyo tozonyokwama na mboka oyo biso bakongolais tovotaka bato oyo tovotaka babwakisaka bango me banomere nde banomaka bango wana bazodona na palais du peuple olie babengi palais du peuple bapeuple bakende mpona intérêt ya peuple badepute bakoma intérêt mabumu na bango badepute bakendeki kaka kovote état de chaise mpo bayibaka mpo mokolo mosusu mboso alobaka ke bango bato bazosala kuna na este baza kaka wana biso c'est-à-dire badepute bazokolanse bambongo kuna ndenge bayibaka baminere bayaka kopesa bazoboma bato na désordre soi-disant bakendeki kuna o soki guerre esili te nazwi échec bayoka mama na soni échec yango wana bazwi guerre yango wana ezokontinue peuple bazosila sikoyo ye okorenye na nini peuple yango ye yavotaka yo ogarde peuple bokoma contre peuple ozoboma Ituri surtout beni kutu bapeme Ituri ti koto oyo toyoka lisusu game akende kotonga mboka kuna na ba 5 milliards omoni Chilombo ndenge atekeli biso mboka omoni Chilombo voyage asalaki akelakisa mindelo ya mboka oyo atekaki omoni ndenge akefungola banzela bafrontière nyonso mpo banguna baya kobomaka biso Chilombo tobeteli yo maboko yo lokolo oza ndoki okende kosinye babomaka biso yo mpe okokufa Chilombo biso ntake bamama yo tozobimisa yo omelaka lebelo oyo tozolakela yo butu moi yo olingaka bamama te ozalaka na susi ya bamama te bazokata bamama mabele basexe na Ituri bazokata bato bakingo bana bazotikala na émotion bato bakoma banyama ya kokataka na bamachete ata kutu na munduki te me ekoma ya bamachete yo ntake président olobaka nini baimage oyo bazolakisa yo ntake population oyo ozoreni mibeko nini yo ozolakisa yo penza ntake président insécurité oyo ozoloba nini nzala oyo ozoloba nini yo penza ndenge ozomona mboka na bino mbushimai babeli kwa shokor bayibaka kosala bilanga te bayebi kolona te ekolo ya masango 13000 mboka na yo etikalaka bongo ata nzela ata mwinda ata mai nzala na nzala bayebi kosimba Kongo te bayebi kosimba lisheti te bayaka kosomba kaka na bafrontière na biso mpe totie bakale bakokufa na kwa shokor mpo yo lokolo ozokoka te longwa na yo na malembe tala na baprofesi si eyebisa yo ke osali consultation échec osali union salité échec mais tika mboka bato
tika mboka bato mutu na yo ezokoka kosupporte poids ya Congo te papa koyoka soni te kende na kimio tika biso topema biso toa esclave na yo te okendeki kokota bokonzi mpo boma biso te osilisi biso sikoyo yo kotikala kokamba banani entake population biso entake population biso entake peuple toboyi yo toboyi kadima mpe tolingi seni indépendant tolinga moto ya kobongisa mboka moto akozala na souci ya peuple akende asala mosala biso toa na posa tolia tolata bana batanga santé na biso hôpital papa balinganga kaka baza na grève linganga grève kotika grève ti yo natra grève ozofuta bato te yoka soni mbongo noka na bapoche mbongo noka na bavoyage mbongo noka kosomba badepute mbongo noka kosomba bamituka opie mbongo ya mboka yoka soni otikela biso ata 1000 francs oyo ya koya akuta yango ti mbongo ya nguba ya kolona pardon otikela biso mboka na biso biso tonyokwana merci mpenza soko koyoka bayebisaki otia mwa radio ata moki oyokaka na ndako biso tosali accord te tosali musika te tosali alliance na moto moko te biso tosali bloc patriotique président Eli Martin Fayulu le 19 octobre 2021 asalaki communiqué solennel ayebisaki baparti politique nyonso to baregroupement baoyo bamoni ke combat na ye ezali mpona koluka pouvoir mpe mpona koluka légitimité baya na nsima na ye mpona kotelemela système dictatorial oyo ekomi na kati ya mboka ntango ye asali le 19 le 20 octobre basango confession religieuse église catholique bayaki kosala même communiqué emonanaki ke non ezali eloko moko oyo ekoporte solution na kati ya mboka yango omonaki baparti prenante bayaki kosangana bayaki kosala bloc patriotique ezali regroupement te bloc patriotique ezali accord te bloc patriotique ezali pe alliance te mais bloc patriotique ezali eloko tosali mpona article 64 ya constitution oyo kosangisa biso to révolter contre dictature ya kati ya mboka na biso yango nde omonaki bandeko shadari bakotaki na marche wana ya le 13 mpona kotelemela dictature oyo etoni na kati ya mboka na biso mais c'est pas dit que non le président Eli Martin Fayulu ake kosala accord na mutu non wana ezali lokuta mwana mboka tosalaki bongo mpona kobengana dictature oyo ezali koniata bakongomani na kati ya mboka monsieur Kabila azali na monotole moko te akopesa mutu bokonzi Kabila lelo azali citoyen congolais Kabila lelo azali sénateur tango Kabila azaki na bokonzi abengaki le président Eli Martin Fayulu akendeki na kati basala négociation le président Eli avait catégoriquement refusé. Alors, M. Kabila, si tu reconnais que j'ai été élu par le peuple, remets-moi le pouvoir du peuple congolais pour na memambo kaliboso. Et puis si tu ne reconnais pas, pesa pouvoir na mutu oyoyo moni olimu ko pesa. Mais quant à moi, le pouvoir ne se négocie pas. Le président Eli atikala ki franc. Aboya ki malobane atikala ki abongo. Le loyo Kabila aza sur le pouvoir te. Le loyo Kabila aza lelo kakosala kata mboko te. Président Eli Martin Fayulu akokende pas Kabila pour aswanini. Ezali lokuta mwana mboka loba Kabila mutu akoluka Martin Fayulu pour adiembela na sima na ye mais Fayulu en aucun jour akoluka Kabila parce que Kabila akopesa le côté et puis Kabila loba yango depuis que j'étais au Congo comme président de la République le seul politicien qui n'a jamais me salué mais amé c'est Martin Fayulu wana yo yebi yango mutu sa yebi yango lelo Fayulu akokende pas Kabila pour na ko bene lokuta monene lokuta monene mwana mboka notre président chef Martin Fayulu atikala jamais kokende kosala accord et pas Kabila pe akotikala jamais kodebe na sima Kabila poka nyonso o démocratie ezali peuple azalaka souverain ni leo décide la loi seni wana ezali na illégalité seni o bache wana ba membre opposition bazalité ba membre de société civile bazalité okobe yango seni nangizani parce que lelo poto benga seni faut opposition atinda délégation société civile atinda délégation bango nyonso ba prêter serment même bon na kotuna motura moko yo lobi seni eza déjà installé mais lelo yo biso l'opposition totindi batute société civile atindi batute tango bakotinda batu na opposition na société civile bakosala sous prestation à serment omoni ke ezali eloko moko ezali chapatoire seni po ezala construit normalement esengeli
opposition na société civile batina ba délégué na bango batina batu na bango bakende kuna bango nyonso ba prêter serment mokolo moko mais otomoni na kati ya mboka ezaka ka monsieur Chilombo a imposé batu na ye batu ba ke ba prêter serment. C'est pourquoi ils ont mon misala ezo banana nouté. Pourquoi? Parce que rapporteur yebanité. Donc, c'est toujours compliqué. Yango to lobby, on ne peut pas s'amuser avec le peuple. On ne peut pas tromper le peuple. Lobby na tongo, lobby na tongo, lobby na tongo. Na édition de Kokabuyo kozala témoin. Okomona obiso to kosana seni wana. Parce que seni ezali laboratoire ya mboka. Batu ba okende élection za peuple. Batu ba okena urne za peuple. Comment mais c'est tu ko banda ko imposer population? Oya ko kende ko voter ya banda non to lobby to kozala na seni. Lobby to prendre fait ndeko kadima lokola ya koloba lobby avant ya loba biso to kozala wana na seni to ko chama kelele to ko cha désordre s'il faut ko buka to ko buka s'il faut ko panza to ko panza s'il faut ko tumba to ko tumba ouf pour advenir que pour oya et yanango parce qu'on n'a pas de choix. Soki to komi kotala boye mais c'est tu lo malinga mona la mutu nyoso soki to komi kotala boye mais c'est tu lo makolinga a imposer dictature ko tina makila ba kongomani yango to lobby miet lobby to akomona biso kuna o biso to kosala ezala mutema na biso to ye awa pona ko bisa population base la kinya lobby na tongo na bengi bino nyoso boya awa na base na biso a quartier 3 ngai na kokoma wana avant 7h na kozala déjà wana pona bana kozela mituka oyo ekoma population poto koma na biro aseni ya liboso nanu yango kuteta za kimete yanga ya liboso papa na kimia eloko epesa na kimia pona président nanga Martin Fayulu Madidi Aigle avant na kimia place azali papa continuer ndongo zo continuer lokola bakizengi bakomi ko ya pembe na biso soko zi sentiment na bango to sa pe sentiment za mwa maeli samedi otindaki biso to marché na bango o basaki biso ba caméra makambo so yakaki aza sir de jeu monaki yango oyebaki mais to yambaki bango to esa to ba maeli to ndimaki nyonso na minute o papa nga na temia na atangisa bana mibale na bungisi saka mwana ngai samedi ya maoshango mais wana etali biso te na minute o na olinga na loba papa Chilombo lobo yakaka dans l'espace obimi mais soko utaka un mois nazwi noza ngai nazwi noza likayabu nazwi noza tondolo et pour venir gastrite mutema nanga papa melaka mailiaka sepelaka lokolo linga ba mama te po yebi lokolo la da mama mo linga mama ezate pourtant oziki bokondi tous les pays nako bokeno na mama bino we ko pesa mama we ko bimsa de dani de na debi na yeba oza mwono tia masoko biso ba mama oza mwana na kango kushi oza mwana na kamula mokola nyolisio ata boza boso matana na mutu oza mwana utie pa na ngai na yeba kando oza bongo kokufaka nyango to sepela kina koya tata na yo ozali ko biso bo tata to kundi tata to kena tata bo moi to kike sepela liwa tata to kundi tata mais ayo okoleka kutu na liwa ya Mobutu akufa soki na Guado na kenaka bien na Maroc kenaka bien koleka yo mais oh luka eko sila ka yo moko na yo moko e po lingi mbongo ni obongusa banzela te olingi mbongo ni obongusa quartier te olingi mbongo ni obongusa uti te olingi mbongo ni obongusa buma batu te e bana ngi to ba tanga te to e ba kala avant bon non c'est examen de temps bana fo basa nini avant bana bata fo bana examen de baleka mais bana classe la bandi examen de sima nyoso mba ko mi abuli yeke pona yo mais boye no malamu na ya DC to yamba ko poza mwana mboka lokola o Chilombo milingi te oza mwana mboka ke mwana likamu o kutu bana ko finga shina o mwana likamu mais ça mo biloko bien ko le ko mwana mboka mais lokola milingi te loba yo to bota kaote yo minute o komi o lekiba président nyonso ya monde asia ba voyage mikebuka ndaka la pondu o koma osoma na ba avion minito kishazo lia po kishazo te ozo la toi bozo mikebuka toi mo so ndakala oke ba pays nyonso ba pe ke po osani ozo sa to yebiango mais biso pe to linga mo to mama banga to mama te ba de lumière mais les juto trikele yo tuna kama Mobutu bien tu banzanga Mobutu eso tata la bango pine na nzete na elongo wa kala quartier to yo pe to ko sepelisa kayo to yamba ki oli to yamba ote to ko sepelisa yo
tona posa ndenge biso tobotaka tokolaka bana biso bayeba bongo mwana wana bwisi sakili na 4 ans ana deuxième maternelle mwana ngai bi masasi mwana ngai bi bakuluna mwana ngai bi gazi menga na koki papa soso nti ko sabi lien écrit tona nzala guerre za na mboka na yela nzala école na me acha miliki 12 ans lelo so spaghetti na saudi 14 16 bo ale bala mi fufu 18 ans beliti minito ika nzala na mboka nzaveka na mboka lokola yo libongo biso tolinga ko linga ngote to kosepelisa kayo mukoloko mweke to za besoin so mama to na melo pono ki chasa nde mukoko sentiment merci na yo vima malamu batele malamu na bota ko meyeka na bosa obongo so mutu me uta na libumu na biso uta moko RDC na Rwanda okomi wana ba Rwanda wana yewa ya minito baza sima mukoko RDC bawo ke mabela Rwanda nani yo sezaka RDC yo jour ni azo massage matama na yo ndele juto tiko ko tiko to tata bina zali la comportement ya gouvernement na biso parce que namoni on a yoki na matoi nanga un pays voisin a kotonga ville na mboka na biso tozangi nini tozangi mbongo tozangi nini to biso toza ba locataire to futela est-ce que nga locataire na koki kokende kotonga ndako epa ya bayer nanga tosali accord nini nga locataire nakende kotonga ndako epa bayer nanga toyebi deja Congo ekabwani yango wana moni Rwanda deja wana eza daye kotonga ville na deja parti wana Rwanda azoya kotonga seke yango wana mpenza ndeko Chilombo apesi ye eza malamu Kabila le père eloko babundaka na Rwanda nde yango wana oyo totumbaka barwanda mpona kokabola mboka mais lelo IDPS azwi pouvoir akaboli mboka na biso Rwanda ye aya kotonga biso tozangi eloko moko te toleki Rwanda na nyonso mais lelo Rwanda aloba na otya mbongo nanga atongela RDC ville mpona nini biso toza na mbongo na biso tofingaki Kabila Rwanda biloko Kabila asalaki yango te ndenge nini lelo ndeko Chilombo mpenza okoki kondima Rwanda ya na intérêt nini bino badepute oyo biso tovote bino sambula nde mbula etanga bo boyebisa biso vérité eloko nini Rwanda azwa kotonga epai na biso na intérêt nini tokopesa ye nini boyebisa biso vérité pa Kabila le père ayaka na barwandais awa mpona kobengana Mobutu tomona désordre bima totumba barwandais mpona biloko boyebisa biso vérité lelo Rwanda alobaka basala kona Kabila le père so ebengani Mobutu bakopesa bango parti ya mabele babomelaka bandeko na biso lelo Kagame azoya kotonga vi na mabele na biso boyebisa biso badepute bobenga ndeko Chilombo bobenga ministre intérieur aya po biso population toyeba intérêt nini ezali ya Rwanda akotonga ville epai na biso na regrete pesi nga pasi na mai na miso etangi nga lelo Rwanda aya kotonga na mabele na biso mpo na biso toza na nyonso toza na mabanga toza na nsima toza na biloko nyonso o biso moko tokoki kotonga Rwanda aya po lelo azwi parti ya mabele na biso po lelo omote ville ananga matongango yango lelo nga biso tokozwa ndeko Chilombo likambo nyonso eza na libota soki bandeko bazopota na bafamille evandaka basololaka biso solution ezozwama nanu te tovanda nanu ensemble tobongisa nanu toyebi okolia na yo tosi mpe ole mpo okolia kaka bengisa bandeko tobongisa mboka Congo baninga bazosufrir baninga bazoku lelo te eza Congo ezaka Kinshasa te lelo biso tokoyebima obetika mwa libaku nozwi 2000 ole me baninga na est baokangama na kati ya ndako mpona ni solution ezozwama te bengisa bandeko tosolola nalandi Israel Mutombo makambo alobi ya est ndeko Chilombo bengisa baninga tosolola toyokana tokende mapona soki okozwa oza congolais soki mpo ozwi te okozwa aza congolais na miniti oyo toyebi te président nini na 2023 tosolola tobongisa nzela oyo ata yo longwe mutu mosusu akoya alanda nzela wana lelo Kabila longwa Kabila ya na vote na mboka oyo tovota akei yo mpo ye okoti soit disant ata banomaki ata oza congolais bongisa moninga ata yo okei oyo biso to basisa bidimu
otika te lembo mais yo otika te eloko moko te tokokanisa yo na nini est-ce que yo kovanda enterrement na mboka oyo okozala monument ya mboka oyo tobanda kokanisa yo na nini na soti muto to na nini ndeko zongisa makanisi na nsima oza congolais kolanda na mboso te bamoso na mboka na bango bazotonga eloko te bazokosa yo ata ozopropose mboso na 2023 opese ministère so premier ministre lokuta mboso akokima oyo nyonso wana eza elenge ya mafuta bazoflate yo bazwa yo mbongo yango wana ndeko soki oyokaka bongisa Congo baninga nyonso baya na nsima balanda pa oyo otiki makambo ezopesa biso pasi kaka makambo ya mboka na biso lolenge yango ezokende déclaration banda likolo ti se eza kaka déclaration moko ya vie sociale ya bapasi oyo tozomona na kati ya mboka ya kozanga mbongo ekoma na maposhi kaka ya bato moko boye soki baza 2500 bango wana bakoki kozala na bomengo baliaka bien bamelaka bien batambolaka bien biso bamosusu tokoma lokola bato moko boye ya bafulu na mboka oyo eza kaka mutu moko te mutu akoki kovanda de génération à génération eza mboka na biso nyonso mutu nyonso fala se retrouver bato mosusu bazoko se retrouver bato mosusu bazoko se retrouver te bana bazokoma bakuluna na aide nini nga parent nazokoka kolesa mwana wana te kosalela babia ya mwana wana te mwana kosala nini mwana okoma moyibi mpo akende koyibaka baoyo baza na biloko na bango na babalabala soki mwana aza bien encadré na ndako mwana azolia nazosalela nyonso mwana kozonga machete te oyo eza bombe atomique oyo na génération oyo tozalaka bazoba mais sikoyo toza lisusu bazoba te badepute oyo bakenda kovanda kuna bazwaka bambongo na bango bakoya kozonga lisusu biso tovote bango toyebaka baporte ya moko na moko boyebaka soki guerre biso tokoya kozwaka mbongo bino bozwaka soki kokunda bokundaka ngo bana verni bayebi bisika bokotaka babaro bino bomelaka bajipo bino botambolaka nango bana cirage bayebi bisika bino bokena kozomba makangu bisika bobombaka bambongo na likolo nzambe na se bato mouvement nyonso yo kosala pepe congolais azoyeba soki obwaki soyi pepe congolais azolandaki obwaki soyi soki osumbi pepe congolais azoyebaki osumbi wana lokola bino bozwaka bambongo na bino ha bokokima Congo na bana na bino na bakoko na bino na babokilo na bino bokozwa bango bokoti na bavio oyo bino boprépara bokende kovanda na exil mais soki boza kaka wana Congo na bakartier oyo biso toza nango tokobanda kopoursuivre bino moko na moko tokotika bino te bo bino soki boke kuna boke kozwa malili ya climatiseur bobosani pasi bozalaka na bakartier bozotekaka bandunda bamatembe ntango bokoko koma badepute bochange bakartier bochange baveni boyamba loyo te keo biso tovote bino mpe bakombo na bino toyebi yango soki ozalaki na 2006 député 2011 2018 ha biso toza bazoba topesaka yoka bavoi yo yalaka na ndako na yo oliaka bien omelaka bien biso tolalaka banzala papa bokosi mbala oyo bokokosa biso te bokokosa biso te mbala oyo soki boye na bakartier na biso tokobambaka bino mabanga biso topesa bino pouvoir bongo bana biso oyo batangi bauniversité basilisi bajeune moko baza na ba 22 eza ba 23 bakosala mbula nini bolia na bino lokola chance na bino yango wana bolia me mbala oyo tokotala ou bien bino ou bien peuple bokobana kobeta histoire ke biso tozalaka na ntango ya kala boye ndenge mobutu azalaka kobeta histoire ya mobutu mbongo esilaka mbongo esilaka zala na bato zanga mbongo po ntango yo kozala na bato bakoya kona secours na yo mais yo ozozwa valeur mbongo bato te jour ekokweyela yo na ndako na yo tozoriske ata bamoto to bana kopeliselaka Chilombo alinazwa mboka na biso en otage mais ce Chilombo lokola marche touti kosalela ye marche ya samedi tosalaki to réussir marche na biso tozozela ye à répondre biso biso nde toza boye soki akadima aza na seni biso nde toza boye nani élection mpe kozala te
soki akadima aza na seni élection esalama te tokobomana soki tosali élection kadima azaka so tokende élection kadima azaka wana tokobomana bao bakufa bakufi bao bakotikala batikali mboka oyo eza ya Monsieur Tshilombo te mboka oyo eza ya peuple congolais oyoki mpo ndenge eza boye peuple congolais aza na mposa avote président oyo ye alingi jamais Monsieur Tshilombo akoki kosala adicte biso dictature toboyi dictature na mboka na biso toboyi dictature na mboka na biso biso peuple tozomona passe ye azomona passe wana te ye mosala ba voyage mais peuple azonyokwama peuple yo mona wapi mboka au président de la république azali peuple atelema na sambula peuple azokufa peuple azolela nzala yango tolobi boye eleki peuple azwaka décision na mboka na ye lokola biso tozozwa décision na mboka na biso tolobi niet pas de kadima toboyi basala remise et reprise na nanga ou basala te etali biso te etali biso te biso toza na posa kaka kadima kende toboyi kadima kende tolingi batia président ya seni oyo peuple balingi bango batia kadima na avantage na bango toboyi pas d'avantage na bango lokola bazoboya avantage ya peuple biso pa avantage ya Tshilombo toboyi yango toboyi avantage ya Tshilombo kadima na Tshilombo bakende mboka yango wana na Rwanda bakevanda libala eza sute ata balobi biso na Kabila tosangani ntango bango basaka libala na Kabila nani atelemela bango ya biso nde bakoma kotonga etali bango na bayoki sonte lobi bakomona biso na biro ya seni tongo tokozala kuna na biro ya seni soko kotinda bakamiama ya moto soko koyebisa Kasongo en charge da minduki lobi akomona biso na mboso ye lokola longo moto abandu na koma muluba yebisa mboso yo loko koma muta IDPS bosana pe mboka na yo bosana yango o mboka o boye na boye o yekolekana o eza quartier 3 o bebenga ngobila benga zone rouge yango yo merci beaucoup na confiance bozali nango liboso ya mokonzi ya mboka le président élu Martin Fayulu na sambula na moni boye na koyoka nini oyo tozali koloba mpo na situation ya Congo botobote samedi passé bomonaki ndenge mboka eninganaki bomonaki ndenge population ase mobilizaki mpo na koyebisa Monsieur Tshilombo mpo na koyebisa badongolo miso ya mboka oyo kotika makambo ya potopoto bazali kosala botobote wana ezalaki simple avertissement tokendaki convertir bango mpo na kolongola kadima na biro ya seni tolingi makambo esalama malamu tolingi maponami na kati ya mboka ekende malamu soki kadima atikali wana tokokende elektio tobotobote na moka oye na moka netondela pa lelo toza na préparation lobi na ntongo tozali na sitini ya monene tokosala liboso ya biro ya seni oyo koya yeya na moka oye tokolongwa awa na ngonga ya 8h juste tozali liboso ya seni manifestation tokosala lobi ezali mpo na départ ya Denis Kadi na moka oye na moka netombela pa tosengi na lombongo nyonso Monsieur Kadima alumba na tete ya seni esengeli te ye azala na kati ya seni mpo na koyiba so baponami ya peuple congolais botobote na mokaniso lelo bomonaki bana mboka justice ya mboka na bino ndenge ekomi kotambola balobaki na biso Monsieur Augustin Matata Ponyo ayibi mbongo ya Bulamatari esengeli bakanga ye akota boroko azongisa mbongo ya peuple congolais mais lelo Matata Ponyo alongi tribunal alongi pi lokumu ya état de droit ezali wapi oyo Monsieur Tshilombo alobaka esengeli bakanga moto nyonso ila pere de Matata Ponyo ayebi ke soki dossier Matata Ponyo akangami
Monsieur Tshisekedi akotikala na mikolo moke tolobi na ye matata pona kangama matata pona kangama te. On n'a pas besoin de ça. Souci na biso ezali yende Tshilombo akanga bisaka ate lelo toza toujours na mobilisation lobi biso baso tozali na biro ya seni Tshilombo atinda bato na ye baya koboma biso wana botongo te tata mama moto moko te atikala na ndako tokotambola paske tondimaki toyaki boye mikolo oyo ti tokendaka na feti ezali na pese moko te tokolekisa seke tobima na nzela chaque semaine population tokobanda kobima na nzela chaque semaine na mois et demi oyo etikali na biso fo tobima na nzela. Monsieur Tshilombo ayoka biso asentir ke peuple basakana ye tobotobo te na mibale lobi aza koprepare apres asala discours biso toza koyoka ye discours ya koloba soki alongoli Denis Kadima te na tongo nango biso nyonso na nze soki lobi alongoli Kadima te biso nyonso na nze ya mbala oyo eza marche te ya mbala oyo eza avertissement te ya mbala oyo bomanga tobo idepres eza kotola motema idepres na mayo totambolaki samedi bomonaki ndenge bamilitaire idepres babangaki population parce toyebisaki bango te population basakanaka nango te biso toza population bino boza parti politique liboso ya population bakomona te botobo te eske tokendaki bamonanaki bakimaki te bapesaki bango machete bapesaki bango bamoto bapesaki bango biloko makasi mpo baya koempeshe peuple mais amonaki force ya peuple elekaki ye moko akimi na yango bana mboka confiance makasi na pesi bino epuis matondo makasi na pesi bino na se ya mbula boye mbula eza kobeta boye awa mpo boyoka nini oyo eza maboko makasi mpona bino moko maboko makasi vraiment ya solo bozali bakongomani ya solo bozali bilombe mibali ya solo bino nde babundeli ya mboka oyo na mboka oyo na mboka netombelaka awa tozali na bareunion ya minene tokosala tozali kobongisa bapreparation j'espère avant le 25 ya mwa oyo tozali tozosala sikoyo mobange na marche ya kafukafu na mboka oyo bandeko mosusu batunaki biso balobaki esengeli bobuka mbala moko bobebisa tolobaki na bango biso tozali bato oyo tokosala politiki ya kimokolo toza koluka raison na biso topesi Monsieur Tshilombo deux avertissements. Premier avertissement ezalaki marche le 16 octobre 2021 oyo mokonzi ya mboka alongolaki population kokomisa bango na première ri mpona kopesa bango message ya Monsieur Kadima. Monsieur Tshilombo oyokaki biso te biso tokozala marche ya Kadima kuna mboso azali kotia Kadima na tete ya seni. Esalaki deuxième marche oyo ezalaki samedi le 13 novembre mpona kaka dossier ya Kadima. tokoyoka Monsieur Tshilombo akoloba lobi na mboka oyo biso nyonso toza kozela Tshilombo akoloba nini. Soki akolongola Denis Kadima wana elongo ya tokoko, soki alongoli Denis Kadima te bitumba yeba sikoyo tolakisa force Tshilombo na population nani aleki moninga na maka na mboka yeye na mboka netombela pa Monsieur Mobutu azwaka kombo ya CCC kokungwende wa Sabanga metango bitumba kotaki soda na ye akolaki motema awona nake na bisi yaba na mboka yeye na mboka netombela pa. Alors bana mboka na bengisi bino mpe na yebisi bino bozala toujours motivé, bozala toujours na niveau bozali, bozala toujours na ligne bozali kanda wana boza nango ebakisama lisusu mpo ntango bozopesa biso nzela oyoka nalongwaki na bino awa ndenge natangolaki na bino ti ndenge nakomaki na bino na mwamba tokendeki kokutana bandeko ya mwamba tokomaki wana mpe ndenge tokendeki kokutana na bandeko mosusu
epesaki esengo epesaki force esalaki donc jean makasi liboso ya peuple congolais na yango mokonzi ya mboka Martin Fayulu apesi bino laonia na yango mokonzi ya mboka Martin Fayulu alobi ya solo peuple baza kocomprendre vision na ye oyo aza nango mpona kati ya kongo na biso bote lokola toza na sambula bana mboka na kosanga na ndeko Kabuya apesa bino maloba boyeba parceke bandeko na biso bisika ebele baza koyoka biso mpe balandaka biso na limiemi ya bote lamuka eye lamuka netombela pa yango naye kolanse mpe message mpona koyebisa bandeko na biso badiaspora biso ayo na kati ya mboka tozwandi te tokangi maboko te toza kobundela kaka mboka nayebi te elongaka na mingi te eza kopesama oyo bino mpe boza kopesama kasi mpona komba oyo biso toza kobunda bote nzambe oyo ya likolo azala mpe na bino bisika bolandaka biso parceke toyebi ke force ya komba na biso elutaka kolepa na bino lamuka netombela pa lelo yo bauti koboma 16 personnes na territoire ya Uvira lamuka netombela pa état de siège bauti koyoka mese Chilombo auti kodeka 500 millions de dollars na banque mondiale mpona kokosa kimia na kati ya este me mbongo wana lelo yo na juste information 27 millions de dollars eyiba misu na kati ya présidence lamuka oye peuple congolais ce n'est pas l'état de croiser les bras ce n'est pas l'état de rester à la maison ce n'est pas encore l'état ya kovandaka koyokaka badiscours ya busoba awa ekomi message ya korevolte population parce que avertissement tosali wana yango nde raison peuple congolais ya mbala oyo bakozanga argument ya koloba liboso ya peuple ko